Natali Kamboya. Bonjour, Raté. Les micros, président, pour vous donner. Technicien, s'il vous plaît. Micro sans fil là. UDPS viva. Les gens ont regardé. Ça va. Bon, si vous êtes dans la nation Nabiso. Pour la liboso ezali kotala likambo na yoki baza koloba que peuple eza découragé pour bamoni te ba marche esimbi te pour bamoni que transition sans Kabila oyo tozalaki kolukela na ba marche esalemi te. Ngai nangi nayebisa bino boye lutte oyo babengi combat pacifique. Boye bake combat pacifique ezalaka na ba succès na ba défaite. Boye te à partir du moment où toboyi komema mandoki, toboyi kosimba mbambeli makonga po tosala na mabe, tokoka koavancer à petits pas. Mais vous allez décourager te pour likambo esalemi lelo ezali conséquence ya ba marche oyo tosalaka. Likambo yo ya oyo bomoni que manifestation esalemi ezali pona ba bon vouloir ya ba voisin te, ezali pona makasi na biso tosalaki pression na kati ya mboka. Likambo yo ezali cadeau te, ezali conséquence ya ba pression ya bana Congo. Yango nazali kosenga bango ba voisin ba continuer kosala ba acte ya bonne foi. Et surtout wana te tozali lisusu na décrispation. Na kati ya décrispation wana tozali na bandeko oyo bazali nanu na boloko na moment tozali koloba. Tozali kokanisa Frank Diongo, tozali kokanisa Eugène Diomi Longala, tozali kokanisa Jean-Claude Muyambo. Biso mpe bana UDPS tozali kolela ba jeune na biso bazali kuna. Ba petit na biso ba Christian Lumu, ba James Kachingu, ba Jekobeya, bango nyonso esengeli balima. Yango tozosenga ba voisin bayoka soni te, ezali likambo ya koperdre face te, bapose acte ya malamu, bazongeli makambo ya oyo ezali na nzela, likambo oyo ya ba marche, likambo oyo ya ba manifestation politique ezongi autorisé. Donc ça veut dire que bazali na nzela malamu ba continuer na nzela wana. Na kopesa pe longonya na police po bango tomesala kotala na bango lokola buku na nyau. Lelo basali mosala na bango ndenge longo bami. Eseli bete na bango maboko pe ko encourager bango. Eseli ko bete bango maboko pe ko encourager bango ba continuer na mosala wana. Mosala ya République ezalaka bongo. Na République babomaka ba citoyen pour la liberté te. Na République banyonga citoyen te. Pour citoyen na impôt na ye na pako na ye nde bafutaka policier bafutaka soda. Esengeli tala biso lokola baninga na bango lokola bato basaka ke bango bazala. Batika kolanda mibeko ya mabe, mibeko ya lokuta.
na oyo etali likambo nazali koloba ya autorisation ya ba manifestation esengeli ba oyo bakangaki bakambo yango bakontinue ndenge tolobi babimisa baninga na biso oyo bazali na bolokwa baautorize mpe baninga na biso oyo bazali libanda ya mokili ya mboka bazonga. Nazokanisa bandeko lokola Moïse Katumbi, nazokanisa bandeko lokola Antipas Mbusa Nyamwisi bazonga na mboka po maponoi ekomi pembeni. Mais des fois on va la politique. Ngana ebite bapekisa ya zonga. Soki bapekisa ya zonga yeba koti na ki. Alors esengeli bakontinue basuka wate. Likambo oyo etali élection yango mpe ezali na dérivation yango boyoki likambo oyo etali eloko baza kobenga machine à voter. Kaka ndenge bolobi toboyi yango. Koki kokotisa likambo machine na kati ya jeu te. Bino botu bomona arbitre match ezobetama akotisi joueur mosusu. Voilà, donc soki match bandaki 11-11 arbitre akokotisa 12e joueur te. Biso tozali ba électeur, toza na besoin ya machine te. Machine wana ezali machine à tricher. Soki bangi toyoka na malamu, soki bangi toyoka na malamu, balongola likambo yo etali machine à tricher. Likambo mosusu oyo ezali na procédure électorale ezali likambo ya fichier. Bolandi bango balobi ke voilà ba nettoyer fichier wana sikoyo ekomi pe bato nyonso bana kati nde solo mais biso tolobi ezali lokuta. Fichier wana esengeli OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, na ba expert na biso bazala wana ba vérifier eloko wana. Tokoki kondima bindila te. Parce que la Katuana est à peu près, selon ma spécialiste, à peu près 8 millions d'électeurs au Bazali dans la Katuana et à l'Okta. Oh, Likamwana, tu es bien Zalaka. Au Bisso, Anil Watouama Nayoka en 2011, tu as dit que Bajou on est collecté et collecté. Likamwana, tu es allé à serveur. Dès na lobby audit nango lokole kosala na oya fichier esengeli pe esalema na oya serveur po biso tozali na confiance na CNT. La preuve que tozali na confiance te une espèce ekomela seni tango masolo oyo ya dialogue ya sengo esilaki toyokanaki kuna que parti oyo ko changer de alliés kuna na kati ya seni il suffit ka bakomela président ya assemblée et ko saina banda secrétaire général na biso akomela ka président ya assemblée nationale depuis janvier 2017 il lelo délégué na biso nanu batete pona nini parce que poste ya rapporteur ya fini ezali poste stratégique nesi oyo apiché rapporteur bazali na ye wana lelo ali komiloba moi de pes atenga makala ezaka tutu ya idps te yango bazali kopikle alongwa te basisa
ça makambo bonga ya kofonga le biso tolingi yango te esengeli avant sanda oyo esila likambo oyo ya délégué de UDPS na seni esila pe lokola parce que baninga oyo ya MLC na ya PPRD bango basi ba changer ba délégué na bango depuis l'année passée. Comment se fait que ceux qui ont commis l'isolo à UDPS baké kobimisa batu moko bazana baya kololo biso ba député de UDPS songolo so akala toza koboya yango tolobi soki balingi kimela basala likambo na petenyolo toyokana bango to surveiller des élections wana elongo sinon soki toza batie biso na bacondition ya kokoka komona clarté na processus électoral tokozwa décision tokozongela kaka bino peuple bino bacombattant bo lever option ni tokozwa mpona baélection mosusu oyo mibale na nga loba bino ezali oyo ozali koyoka balobi basali na yo kutu balinga biso batangi banégociation banini balingi baloba boye UDPS sango ya malamu na makambo nyonso wana bozali koyoka ezali sango ya retour ya nzoto ya Mbuwei na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde masolo wana ebetamaki ebanda ndenge bokoki koyeba bino moko biso boyoka yango ebanda depuis l'année passée tango kondo président tikali biso tosololaki na ba représentant ya voix totala ndenge nini tokoki kobongisa nzoto ya Mbuwei na Congo na kimia nyonso masolo ezali nete avancé nsima na yango babungi bamonani lisusu te ntango baza kosala bango pression na communauté internationale bazokosela biso makambo ya biono me bango bazopesa condition que non il faut kaka Félix comme premier ministre avant d'autres ça likambo voilà comment faire traîner likambo ya matanga oyo etouché congolaise nyonso na congolais nyonso a faire traîner yango likolo a mépris likolo ya koina likolo ya kanda pe ezangadina alors la culture na biso na bango soki moto awe automatiquement totikaka makambo nyonso ya tumba tokondaka kimia dikokuna mwe bongo sango toki bitumdelaki et continuer mais tala bandeko oyo tokoki président ça fait plus d'un an azalaki na souci à côté ya kozongisa nzoto na ye awa au contraire même akosi biso kutu na makambo ke bazali konégocier primature alors yango naza koyebisa bino ke likambo oyo ya négociation sur le retour du corps esi esili talaki communiqué elobi voilà toyokani biso na pouvoir po ebele ya Tshisekedi ezonga na Kinshasa date eyebani te parce que bomoni bino mo document ezali na date te ezali kaka simplement parce que esengeli esika wana oyo bazwi na nzele esengeli batonga yango na ozela nanu ozela okosola likamwa nzele wana
Bosolola. Likamwansele. 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 Viva. Donc, Likambo Oyoyansele ezali lieu symbolique. Toponyme c'est le pourquoi. Parce que leader Nabiso Azali ou Azalaki, un des rédacteurs principaux, il y a Manifeste de l'Ansele. Manifeste de l'Ansele, Ezali projet de société monnaie et Yamotuya. Oyo MPR ezalaka na yango, malheureusement basalelaki yango te, ba préféré dictature. Nzele ezali lisusu symbolique pour la date où nous allons commémorer l'eau. Le 24 avril 1990, il y a eu victoire monnaie, il y a eu combat, il y a eu des pestes. On a évité avant le 24 avril 1990, les Alaki dictature Moko Yasuka Kolobate. Parti politique, les Alaki de Moko. Tous Alaki na droit ya kolata ta cravate ya pambo yo todo lata lelote. Tous Alaki na droit ya kobenga mana bakombo ya swa ba chrétien o lokwa ba Félix Antoine wana les Alaki te. Vio tous Alaki na yo ezalaka bitumba contre dictature. Tango tolongi dictature, Maréchal Mobutu amati na tribune ya Sele, andimi, aleli, alobi, comprenez mon émotion. Depuis lors, multipartisme est cause. Boye azaka koloba tata bo, moko, biso tozaka koloba tenez bon, lui des pèses vaincre. Qui lui des pèses vaincre. Donc, la symbole y balé wana, et ça dit que le quoi la tala qui comporte nana bango. Bango y complète sa biso esika. La ville, on oublie, ok, terrain on appelle les alliés, c'est les alliés, symbole monnaie, président Nabiso d'ailleurs, azalaka na habitude, ya kokendaka ba côté wana, chaque week-end, chaque dimanche, asalaka ba exercice na ye. Et ça côté moko, tokopemisa ye nanu na kuna na bokoto en attendant peut-être quand il les fait c'est qu'on a pas tout ça et là on donne monnaie. Alors yango wana na zongi likamona koloba to plan date te po esengeli misala esila kote wana botangi lisusu likambo ya babitere na moni polémique bandi oyidepesa teki oyidepesa trahi non na lobi awa toza babandi à partir de la date oyo ekokilo ya manzoto ya mowei na ekoport ya njili pour considérer date wana comme début ya trêve po tokoki kozala te oza na mowei na maboko de l'autre côté tobimisaka tumba ekozala bien te tokoyamba nzoto ya mowei toleli ye na palais du peuple ndenge toyokani nsima na yango toke kokunda ye na boboto nyonso après tozongeli réalité na biso biloko litumba voilà pour la est-ce que vous avez dit sous après avec est-ce que vous avez dit à part il y a beaucoup Etienne Tshisekedi
botika koyoka yoka po lisolo mosusu à part oyo ya baobsèque ezali te. Bino moko botindaki badelege na congrès, badelege wana votengai à 98% président national ya UDPS. Basuki wana te balobi olingi ozala candidat national présidentiel. Bongo Isatu na primature. Les Arabes bongo. Alors bongo n'a pas sani. Aussi bateau à distraction, pas continuer distraction là-haut. Ils sont se préparer pour me mangan et bonga au bossi là-bas. Polémique Nabandi et Sili. Bolanda, Bilanda te, Boyoka Biyoka Yokate. Les journalistes, Mosala na bango koluka uteka papier na bango. Okoka akokoma français penza nyonso yatanga banda primaire ti na université. Nyonso wana kwa la sakaka ke azana raison. Donc kande azaka roman na ye, azaka sa biloko ezo uta na mutu na ye. Na ye bisi bino na répéter volonté na bino ezali na la candidat na ya UDPS na présidence ya République pour na gagner yango. Aussitôt vous misanga na primature. Je crois que c'est clair. Alors, en tant que président, et c'est Nayebi Sabino, makambo nini koleka Allô, ça va? C'est bon? Ça va? En tant que président, Esengeli, Nayebi Sabino, makambo nini makoleka. Effectivement, depuis le 31 mars, la volonté Nabino, la commis président national il y a eu des fesses. Nayebi que parti biso les amis la longue histoire. Parti biso nango mingi tondi makila. Histoire ya parti biso et tondi pe à trahison. Nayebi fait que tant que Bitumba est Kozala, tant que dictature est Kozala, et Kosenga, tous la kaka vigilant, parce que Bando qui facilité. Après que Kozala donc, la vision. Yango wana na mipesa ki temps de réfléchir. La sala qui coûte na moi retraite. Na ke sika basande sika recueillement. Na s'entourer na basali ya Nzambe. Pour Nzamba sanga makasi pe mayele ya kolonga mission. Surtout
na ngonga oyo tokomi tozali pembeni ya pouvoir, donc bitumba ekozala kasi eza lokwa masuwa soki elingi ekoma pembeni na libongo bomonaka nde place mingi ebalukaka. Donc yango na mipesa temps ya koreflechir sur bato oyo na kopesa bango lisusu mission ya kosalisa ngai tokamba parti na biso dina doa. Balobi manifesta kitan ya kosambela pe kokanisa nazwa makasi pe mayele ya kopona basi mibali oyo bakosalisa ngai tokamba parti tokoma na yango na pouvoir yango na mikolo ekoya bamesure badécision ekozwama ya banomination bokoyeba secrétaire général na bino secrétaire général na biso nakosenga pe na ba interfédéral na biso tozalaka na 4 interfédéral interfédéral Léopoldville oyo ezali kosangisa baoriginaire ya Kinshasa, baoriginaire ya Bandundu na originaire ya Bakongo. Interfédéral Grand Kassai ezali kosangisa baoriginaire ya Kassai oriental na baoriginaire ya Kassai occidental. Vous noterez que nga nazo babiloko ya ba central wana na bango eza ba culture politicien. Interfédéral oyo ya Grand Kivu Katanga na interfédéral ya Équateur na province orientale. A interfédéral wana na kosenga bango na semaine oyo ozali na yango oyo apesa ngai nombre équivalent ya bamembre oyo bango baza koconsidere ke bazali bébé obaya bango nde tokosala na bango na exécutif oyo ya comme ça toko démontrer que UDPS ezali parti national, UDPS ezali parti ancrage tribal et tant que tokozala UDPS toko combattre biloko wana sima yango toko désigner CEP ezali commission électorale permanente ya parti wana ezali signal monene tozotinda kolakisa ke tobandi kobongama mpona maponomi yango nayebisi bino deja nayebisa bino likambo oyo ya tozali kosenga mpona seni abaleye anetoye nzela pasi tolingi bakokoto te ntango biso tokokota na procédure
boyebi bino moko ndenge ndeko Nyata alobaka mutuka monene ezali awa biso tozali mutuka monene tonyataka butu na nzela. Donc ndeko tia sep na biso ezali po topona bakanja na biso badepute provinciaux badepute nationaux po tozala stratégie électorale toyeba ndenge akobongama ntango maponomi ekoya esufrendre biso te. Eloko mosusu tokosia ezali convention démocratique oyo ya parti CDP. Convention démocratique wana ezali lisala ya baorgane nyonso oyo ya décision ya parti nde bakutanaka kuna tous les 6 mois bakutanaka na session pour analyser kamboyo ya situation oyo ya parti et comme ça fait makambo ya discipline parce que commission ya discipline ekouta na likambo ya convention démocratique. Donc na mikolo eza koya ba organe nyonso wana ekoza pour na fonctionnement na yango. Alors tango tozali kolanda bino biloko wana ezali po tobongama na bino elongo. Et bien que UDPS eza parti ezwa nouveauté na mbongo. UDPS eza parti eyiba mbongo ya leta te. UDPS eza bakina ya bana mboka na nzoto te na maboko te. Tozali parti moko ya pedo. Tolingi kokende na biso na pouvoir ezala pe ndenge moko. Yango tosenga na mwana ya UDPS nyonso bino bozali wana batikali na ndako to bao baza libanda na diaspora. Tango tokolancer campagne $1 pour l'UDPS, vont se mobiliser bino baso bopesa dollar wana. La lobby pour lancer campagne, il y a $1 pour l'UDPS. Vous se mobilisez bino banso pour na likambo boko kisayango. Vous calculez moko. L'UDPS Balobaka, le parti le mieux implanté, le parti le plus populaire. Ceux qui ont 10 millions. Moko moko na moko a fait $1. Et ça bien. Alors, il y a aussi de gagner l'élection. Donc, vous en avez besoin de vous tout faire. Donc, tout démontrer na banguna na biso. Tout démontrer na baoyo bakanisaka que nous allons capables de souffrir pour tout bungisi leader na biso. Tout la kisabango que tout tikala na mayele ya leader wana. Et que tokokokisa biloko na biso biso moko tozali capable tokosala yango na ordre mpona oki bato deja baza na mokusa baza na sikoyo te sikoyo ekoza na désordre bakoki koyango bokozwa bainformation comme il faut bokomona mpe bacampagne wana ekoleka na tv na baréseaux sociaux bokomona yango $1 pour l'UDPS. $1 pour la victoire. Donc, yo pesa $1 au yebi que na la victoire ezali. Voilà. Donc, yango na sengi bino bo se mobiliser tango campagne wana ekobanda parce que ekosenga organisation. Na lobi te que bao baza na $100 bapesaka $1. Oyo aza na $100 apesa $100. Oyo aza pe na 10 000 apesa yango. Mais na peuple na biso nyonso osengaka $1. Alors, mpona nini parce que tozona tokende na maponomi. Oui, tokende na maponomi. Mais maponomi wana so tozwi pouvoir tosala yango ni. Parce que sengeli toyeba yango. UDPS ndenge akisi bino. UDPS a lelo à 36 ans d'existence.
UDPS quand ebotami ebotamaki na contexte ndenge nalakisi bino na dictature en 1982. Dictature wana esalaki que parti mosusu ekokaki kozala na mboka oyo te à part MPR. UDPS likambo nini kuna? Bon, oyo tokoconsidérer yango comme symbole. Voilà. Merci Neko. Guilain Lutangu alakisi exemple. Ye apesi $10 pour la banque. Ndeko Guilain, merci mingi. Zamba batela yo. Zamba pamba yo. Pona o sali. Tosengi. Na kesi ya parti. Gracias. Basalela yo. $10 Irène, trésorière. Appelez trésorière. Bon, vous calmez Nikusana Bino. Vous avez un comité. Élection est en moi aussi. Vous calmez tout organisé. Mais vraiment, na pesi Bino Longo. Ndekundi apesi 10 000 francs congolais. Bon, vous calmez, sinon UDPS viva. Mali oyo. J'espère quelque chose na libenga koswanisa mama bana te expliquer mama bana que ezali pour la libération na ye moko.
Merci, merci. Oyo aka tokoma millionnaire. Naza les Européens na ndenge tokokisa 20 millions à dollars oyo tokali na nos campagne. Donc bakandida na biso bazala déjà koepela. Merci. Bon, les amis, c'est bon. C'est bon, il y a engouement. Les amis, symbole, il y a engouement. Symbole, il y a Mokusa. On va dans Boka Bazali na yango. Pour gagner l'élection. UDPS viva. UDPS viva. Alors, Lolo, recule un peu comme ça. Oyo Kabande Bonangai. Qui est Koti? Qui est Zali? On continue ma solo. Voilà. UDPS. Les amis Koluka Bokonzi Pona Nini. UDPS viva. UDPS les amis partis à discipline. Bandeko Bopanda Kimia Toyo Toyo. Alobi Boy. UDPS Mouta Tobanda Bitumba, mon père fondateur, il y a parti Nabiso, Babanda qui Bitumba Oyo, et donc à l'Ibozo, Bazali pour reprocher la dictature où il y a l'époque en 1982, et ça là qui il y a absence, il y a état. Et en plus, état de droit. Chantier wana. Leader Biloti Adiki Mokili. Bitumaye fait objectif naye et zalaki nanu instauration d'un état de droit. État de droit wana et cause la priorité na biso. Pour nani état de droit. État de droit d'abord les amis Boka Oyo les amis Kokamba na bateau bazali Kobanga il y a plus de 500 personnes. Lorsque on va parler de justice dans ce pays, justice et Kobanana nous la présidente de la République. Soki Azali moto ya mbilinga etaliye justice et Kokwela nae. Voilà ce que c'est qu'un état de droit. État de droit est pour protéger les concitoyens. Jamais Tokoki Kondima, insécurité, oh, il faut que l'on en moque à l'Iso, et ça l'a na Ituri, et ça l'a na Est, pour la Nord Kivu, et ça
ezala na Kasai, ezala na Katanga. Partout insécurité ekoti. Awa na Kinshasa, masolo ya bakete communauté etamboli eza koenlever. L'État de droit protège ses citoyens. UDPS azali koluka état de droit po bana mboka bazala na kimia. État de droit oyo tozali koluka ekozala état de droit oyo ekocombattre ennemi na biso numéro 1 oyo asali ke mboka oyo ezala na se ezali corruption. Corruption wana lelo na Congo ebandi na mutu tina suka ya mboka. Esengeli lobby to combattre fléau wana. Corruption c'est la cancer. Corruption est la gangrène. Ce qui est polia et exploité dans le cours. Donc nous allons obligés de faire la mesure pour combattre la corruption. Donc pour combattre les Cambodges, il y a rivalisme, si on regarde dans l'élo, les amis passent et tout ce qu'on est dans le coloté. Alors, il y a un se retrouver entre bus au Congo et Polo. Habitude, on a des réalités qui ont Tolingi Kotonga Mboka o ezali nation. Tozali Kotonga et loko ezali regroupement ya ba tributé. Nation na biso ekokama na constitution mobeko mokonzi mboka. Esengeli biso baso toto yango. Voilà pourquoi na bokonzi ya UDPS. Ba cours ya patriotisme ekozonga na classe. Esengeli ba na mentalité. Donc on la peine à spécialiste. Possibilité, il y a qui ça plutôt service militaire. Moi, je suis secondaire avant à côté de l'université. Et c'est ça la taille une année, il y a pour défendre nous. Évidemment, et c'est avant tout le recensement. Parce que c'est la Congolaise n'a pas Congolais, Toza Boni, Toza non Nini, la Congolais n'a Kati, n'a pas Congolais Nibala. À propos de la Congolais Nibala, na 6 mois par exemple. Pour la Colombie, Likamboyo et Tondi Minopabato, oyo ya nationalité. Donc, la yango malamu. Parce que c'est ngeli toyeba na yaza Congolais, na yaza Congolais. Pouvoir ya lelo et komi koluka bao baza ba Congolais ba dimisi bango ba Congolais. O baza ba Congolais ba komisi bango ba Congolais. Et c'est que le monde a clair makabona parce que c'est ngeli boyeba que histoire ya mboka na biso ya likolo depuis 30 ans. Histoire ya mboka na biso ebenganisi ekisi bana mboka ebele bakenda na mboka babaya mpona kokini dictature. Mwana mboka na biso akei kovanda kuna zwi nationalité ya kuna okoki koloba te ke alongwe Congolais aza lisusu Congolais te. Donc esengeli totala loi ona malamu na totala yango na démocratie nyonso kote likambo ya nationalité ekozala agenda po esengeli tosilisa yango libela. Donc mpona kozonga nango naza koloba à part recensement tokosala identification ya
citoyen. Pour essayer de yeba moko na bino kati moko na moko kati parce que beaucoup de la kate ça koyeba nombre nini bozali bisika tokosala ba hôpitaux essayer de yeba hôpital tokosala ya qualité combien parce que baza autant na secteur donc biloko wana eza biloko tokosala na lombango pour essayer koyeba bana Congo baza combien le recensement à identification de la population. L'identification on a fait économiser donc contrecarrer makambo ya moyindo eza kosala lelo na CENI. Ceux qui congolais non soit na carte d'identité na ye fait aza enregistré na commune na ye bakoki ko fabriquer congolais à l'hôpital lisusu te. Dit na carte d'électeur et qu'on s'en appelle lisusu te. Congolais bien na carte d'identité na ye a fait donc l'état de droit est l'objectif principal du leader charismatique à Bisso. Mais pour l'état de droit estime et c'est libéra d'abana boka et ça fait na makoki yango wana lutte contre la pauvreté et pour la une de nos premières priorités. Donc, on lutte contre la pauvreté en Amérique. D'abord, essayer tout ça la formation, de former le peuple na biso. Vous voyez que mingi kati na biso, bazui chance que ya kokende kelasi, pour kelasi et pour makitasi, pour ki na bango bazanga ki moyen ya kofuta la bana kelasi. Voilà pourquoi l'IDPS est pour déclencher gratuité il y a enseignement primaire. Il y a primaire à Kofuta et l'eau Komoté. Il y a des sections professionnelles et techniques. Bango peut l'État doit avoir en charge. Parce que Bango entreprise qui ceux qui formation est libre. Dans nos formations ici, va orienter Bango et Sika Oyo la création d'emploi. Donc moi n'attends pas bien. La formation il y a plomberie, il y a menuiserie, il y a l'électricité. À cause de la capacité à la entreprise à la famille. Ceux qui perdent la chance, à police à engager Banambo Kamisoussou et ça dit moi bien. Pour la parole, la cursus normal de l'université, évidemment, ma bourse d'études est Gozala. Parce que l'État a droit de charge. L'État et Gozala l'État Oyo et Kokamama na l'UDPS. Vous voyez que l'UDPS est un parti social-démocrate. C'est-à-dire, biso totiaka accent na société, na population. Totiaka accent na progrès social. Donc, et c'est le peuple na biso besoin qualité. Na formation autre côté la accent. Mais biloko nyonso wana esengaka financement. Financement, c'est vrai, et que parce que pour le jour Congo et côté des gens, il y a un visa dans la mission tellement que le conseil n'a bien Congo et délai. L'investisseur va mingi. Et ça la chinois, le problème est que les gens qui savent Nanzela. Bazali bienvenue. Le peuple d'abord. Oye, Nambo Kanabiso, Toko Yambayon et Sengo, Toko Chayo, la condition, Toko investir, Toko la condition, la française, ma vie attrayante, c'est-à-dire intéressante.
pour écoper ça pour ça aux alakaka à Congo. Dans ça sûr que Babolinga tellement que Babosenga n'a pas la nationalité congolaise. Pourquoi il y a été ça parce que les années richesse. Donc le problème est que Bonambo est désordre dans l'administration. Désordre on a alors croissance économique oyo toko impulsé. Croissance économique wana nde ekomema lisala ekomema bien-être na kati ya société congolaise. Na mikolo elikoya na kosalela yango mpe makelele d'ailleurs na présenter à face monde le programme du gouvernement il y a UDPS. Makambo nyonso naza koloba na bino awa ekoza détaillé mpe tolakisa bino étape par étape ndenge tokoprocéder ndenge bato bazokanisaka mboka oyo eza na pasi alors que mboka oyo eza bwanya ya kosakana te. Tokomema yango mpe par démonstration tokolakisa bino ndenge tokosala biloko oyo ke na manda na biso ya liboso législature ya liboso UDPS ekobongisa deja moko. Likambo mosusu mpe tosalaka attention nango mingi te. Ezali à la base ya liwa ya bato ya na mboka ebele. Ebomaka koleka sida. Ezali qualité ya environnement. Il est temps banamboka. Il est temps banamboka tolamuka. Je vois que Boyoki Marambo eza kosala na côté ya Équateur kuna. Na kati ya forêt équatoriale tozali koyo babi baturière. C'est une végétation où ils allaient capter carbone pour la mokili. Tant qu'on a climat est comme changé, molungé comme makasi, naba mboka misusu glissement ya terrain, ba tsunami et d'autres salema, ils allaient pour le réchauffement de la planète. À la base, il y a réchauffement, on a carbone et allaient na kati. Alors, biso tozana tellement de bénédictions ya là mais Nzambe asala pe côté moko na kati ya forêt équatoriale et kapitaka biloko wana. Donc c'est-à-dire que jour bakobuka banzete wana tokopolluer mokili mobimba en un jour tokobimisa 3 ans de pollution ya mokili mobimba. Imaginez un peu la catastrophe. Donc eseri biso bana mboka oyeba ndenge ya kobatela environnement na biso. Basalite oyo boza komona ezali kotraine oyo. Yango moto ebotaka bangungi. Ngungi wana moto apesaka malaria. Malaria wana nde epesa liwa. Voilà pourquoi nyonso wana ekozala na priorité na biso. Bolandi likambo oyo likambo balobi ya rivière Ubangi badédié yango ebanoke na lac Tchad. Likambo wana combattants et combattants ezali likambo ya risque monene mpona stabilité ya environnement na biso. Bachangeaka mokano ya Nzambe te. Biso tozali bapanafricaniste. C'est-à-dire tokoede bandeko na biso nyonso ba-africain. Surtout bao baza na voisinage na biso tokoede tolingi tosalisana. Toboyi biloko ya bitumba. Tolingi tosalisana. Mais na makasi te na loma te. Tokobunda yango. Tokosenga ba spécialiste na biso ya environnement. Baluka mayele nini mai mosusu ekoki kozala ekende na lac Tchad wana. Mais soki bazwi Ubangi bakoperturbe écosystème nyonso bakokotisa mobulu na Congo.
toza déjà na matata suffisamment boye mpona kobakisa lisusu oyo ya écologie te. Voilà na mwa mokuse makambo oyo tobongiseli bino ya elengi. Mais évidemment mpona elengi wana ma réalité eza kosenga ke tosala mosala ya kokele malembe tina kozwa mokonzi wana. Yango nga nakosenga bino boye tina ya kobunda ndeko na biso ya baparti voisin wana zali soki yango babibana balati mo babere rouge badini bango formation na Burundi mpo bakoboma bandeko na bango congolais bango nde baza batula tokolanda bango na bozoba wana te. Biso tolingi bango, biso tolingi Congo ezala na kimia. Mwana ya Congo nyonso na ba différence na ye na ba choix politique na ye azala libre ya koexprimer yango. Biso bere rouge ya biso oyo pe babanda lisolo ya bere rouge yango balukaka nde ko former ba observateur na biso, ko former ba témoins électoraux. Jamais lukaka kosala milice po bana ko attaquer bana ya mboka mosusu. Non, soki basali yango bolanda bango te, bango nde baeduka bango mabe na ba dirigeant na bango. Biso toyebi ndenge ya kotosa bamikolo, toyebi ndenge ya kotosa basali. Jamais tokotombola loboko mpona kosimba bambelo to sango na nzoto to pasteur. Jamais bozala kaka na kotambola ya ndenge wana. Okomona ke état de droit oyo tozali kosenga ekoya na lomba. Et d'ailleurs bande wana baza kosala bozo bana bango te kaka baoya kokota mbangu na UDPS. Mpona lelo na sukisi wana meyetanaka bino balingi nasenga na baparti ami parce que ndeko awa baninga na liba opposition aye me na ye te batribune eza misatu bayesanga na une des tribunes. Soki bazali telema kopesa bango losako bopesa bango maboko bazali na nsima. Merci na bango. D'ailleurs, et rappelez ngai likambo moko na nga na bosana ya mopia bandeko batelemana oyeba ke bazali na famille UDPS. Na mikolo elekaki tozali regroupement électoral oyo topesi kombo UDPS sekeli force politique UTFP. Bokomona sigle wana période ya maponomi. Tango bokomona sigle wana boyeba ke eza mpe kaka mwana famille. Tokokende na maponomi lelobi tango tokozwa bokonzi tokozongo biso mbote tokokabola yango na bango. Po ndenge aza wana basi bakoti idéologie ya UDPS. Na mikolo pe ekoya tokosala présentation ya regroupement wana. Regroupement UDPS Tshisekedi et force politique. Regroupement mosusu ya rassemblement des démocrates tshisekidistes nomo pancarte na yango. Yango représenter yango. Parce que bomoni la stratégie ya élection et c'est que la bino mon côté et c'est que vous en avez comme ça va voir au bino pour rejoindre yango bazwa yango. Ya bino na ça côté. Donc na boboto na kinya mobulu te bobuke lo pamote soko moni policier fait un bon fait le monia encourager que la fois prochaine à ça la